Quand ils ont vu l'explosion du ministère qu'on a eu, on dit que j'ai touché à la magie, j'ai touché à la sorcellerie. Vous savez aussi, non? On ne vous dit pas ça? Oui, on a dit que j'ai touché à la magie, je suis franc-maçon. Je vais vous expliquer comment tout ceci est arrivé. Je peux te dire, voici comment toutes ces choses sont arrivées. Un jour, je suis allé à Paris. Je devais décider de commencer des églises compassion. Stop. Pasteur Mohamed Sanogo, ne suis pas. Stop. Mets-toi là. Oh, tu vas où? Pasteur Mohamed Sanogo, tu vas où? Tu sais, mets-toi là. Reste là. Fermez la porte. Bonjour, Pasteur Ivan Castanou. Vous allez bien? Vous avez traumatisé, hein? Moi, je vous ai connu quand j'étais en prison, Pasteur Ivan Castanou. Vous avez un audio où vous parlez avec une petite musique. Si vous êtes dans un moment difficile, oh, j'écoutais ça en prison. Asseyez-vous là. Mettez-vous là. Non, mettez-vous là. Asseyez-vous là. Oui, là. Vous êtes complices. Parce que le nom de vos fidèles est... Ils sont complices. Et là, bah, code. Bato bele ba oyeba te bayibi kakeno makoso moto liboma. Eza ndenge na eno bayibani. Makoso pa moto mystique. Aibi. Lelo si Marcelo est malheureux. Bino bo mon apparence atongi giza munene, azala bandimi azala mbongo, Marcelo est malheureux. On yebi ke ko ba pende bi fouete. Bozo mona masque libanda ba décorer bien na kata zo toka. Pona nini ba kombo ba tangi mi bale wana. Bangonde batu ba memai na marambo. Bolanda analyse. Mbote balingami. La famille, je crois, tolobi suffisamment auto quoi que le singlet toloba. C'est vraiment mort le baiser belé, mais auto le baiser essentiel. Wana mateur yoka yoki. Wana motema obomba bombi. Wazala molimo ososola sosoli pe aiba ko se positionner to pe ko se situer. Mukilo bozo mona ena mambo belé. O mi se mona eza yango te vérité. Vérité ezali o eza bombama. Et pour nous, la vérité, il faut que nous soyons molimo. Mais ça va battre dans l'église parce que pasteur a l'obara bien. Bah mon frère a donné un message parce que azote sanctification, tout parce que azote enlèvement T. Satana aebi. Satana a sa stratégie et aebi que pour battre baya, il faut présenter bango le romo. Et o ezali lié na bonzambe. On m'a commis la biso na 2 Corinthiens quelque part qu'il n'est pas étonnant que les diables se déguisent en ange de lumière et c'est ministre de justice. Et maintenant baka nzambe ba kina église par révélation ba kotorato peut fréquenter mosela nzambe par révélation. Prie et demande à Dieu. Pasteur no anani. Zo sentiment cha mpanzi. Ko se fie na bandoto yo lotaka wana te ke na mona kaya zo sambela pona nga na mona kaya bimisi bible na mona ka non tuna nzambe aza nani révèle-moi qui il est. Est-ce que oyebi ne nzamba otalisa yo qui il est. Nzamba songa biso malheureusement bato bele baza rolala. Les gens sont endormis. O mona mutu mbinga, o mona mutu mayele, o mona mutu alobara mingi. Omona mutu aza soki ndenge nini mena moli mo fwe mona mota muso 5 mutu asakana na ye photo bomoni na cheli bino awa bato bele bayibi photo oyo Pasteur Marcelo mutu aposta yango na veille ya liwa blanche atiaki illustration o bozo mono elobi saka mokili. Moi, ça koufi a posté loko. Ce que yo na mayele na yo et mega ko analyser yango pe yo comprendre so ngelo banini. A posté la photo bozo mona. Ba tie roi lion ala ti couronne na 4 bana pembeni. Tu bi que passer Marcelo na 4 bana n'est-ce pas? Des filles des garçons. Roi photo moko bomoni roi na couronne. OK? Bozo envié, n'est-ce pas? Ala ti couronne yende roi, yende mokonzi. Mais bozo ebate. Ala ti couronne wana prix nini. Photo mi balé balakisi bino elo bomba mina sima ya Congo ya roi lion. Ba makonga na ba flèche ba tubi
tubi po ala ta couronne wana falaki a payé prix ya bambeli wana ya makila et na likolo akomi nini Pasteur Marcelo akoma nini n'enviez pas la couronne des autres si vous n'êtes pas prêt à payer les prix qu'ils ont payé pour l'obtenir. Le messieurs malheureux bomona te bokanto bozukanisa te yango l'autre fois na sage émission na lobaka prier pour lui. Des émissions que j'ai fait, c'est oui, c'est pour dénoncer Mabé parce que Bible zoloba nous devons dénoncer Mabé. Mais ça pour nous haïr été. Tout pour nous enterrer été non. C'est une âme qui doit être sauvée. Dans la témoignage à passer moi aussi d'Africain. Abotama la famille chrétienne. Papa nena maman ne bazaba ba pasteur. Na lukana traduire témoignage joana. Même qu'on a besoin qu'attend je le ferai. Na poster on a chaîne na YouTube. Et yemo kwa zalaka na appel. Tanga koli. Et tant moi mosala nzambe. A côté théologie. Après quelques temps bani pe ministère. Mais ya lingaki akoma lokola ba oyo amona na musika. Aza sud-africain. Amukoma lokola ba mingi bino boyebi na mambu ya évangile ya gospel surtout ba période mo c'était le Nigeria ni ba nigérien de batu ba passer nigérien de batu bana peut-être ko pesa batu posa ko sela nzambe na ba miracle lokuta na ba mambu bele kili bango de batu ba pesa batu gu et bango pe batu ba bebisa batu bele et ko sala ke akei ko luka ba passer en nigérien o ya iba ina contrainer parce que mambu ya banoko luka mona no mona ngote. Alors, je me suis posé la question, j'ai la parole. Natangi pe théologie, na connaissance, na ebi nzambe depuis bon mois na servera pena nzambe. Mais bizarrement, l'église na batu bazate. Bizarrement, makambo ozo simba te zo marché te. Agena oluka bango. Na continuer à témoigner joana si ma faute de temps parce que nana ma mbolo ba. Et na mukuse ba kote na soloka. Alala na bibembe tata wana. Amatela bibembe. Nzamba malamu. Nzamba malamu. Il y a des gens oyo parce qu'il faut boyer baké. Parmi ba Eli. Bible de il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'Eli. Mais parmi ba Eli. Et zana ba parmi ba Eli, il y a des mises à part. Et il y a des mises à part. Il y a de ces élus ba robunga baza. Parce que Bible zoloba dans Matthieu 24 que ezana ba Eli oba olanda nzela ya mabe. Ba oza même séduit. Bible zoloba. Mais il y a des mises à part. Tata na ngolu quand même na mawa ya nzambe. Nzamba sala ya grâce. Azonga la bonzambe. Isa ba grâce pesa meli batunyo sote. Ya ba karar. Ya moto lo barana batu ke ba peksa moto akei. Akina ma keto asa ke ba peksa ke sote parce que isa ba risque chemin de non retour. Ozongi la ba bandela wapi. C'est ça. Et mingi ezalaka. Soki au parvenir ko se ressaisir ozongi la nzambe ebele ba kufa mbala moko. Amenez Biki mais Akoufi. Vous qui aimez le pasteur, continuez de prier pour lui. Qui sait? Nzamba Nzambe. C'est ça. Et alors bibo envia ba courant ba tout so boyebite ba prier so boza capable ba payer ba prier ba payer te. Ba to ba analyser eloko. Ba makonga na mu Congo. Sacrifice. Sacrifice. Ya blanche. Alati couronne menasima mu Congo azokufa. Na ngana chela bino live à Makoso, moni live na chela bino à Makoso. Na live wana na ebandeli. A convoca moi Sanogo. A convoca Castano. A bisi bango boya bovanda na kite je n'ai pas peur de vous. Boya ko expliquer ngai. Bato bele ba comprendre ite. Ba ebika ke no Makoso na folie na ye. Mais ayebi que tout ce qui arrive à Marcelo ba cause to bato oyo ba komise bisika komi wana eza bato wana na tangeli no bakombo. Yes. Bato bele ba yebite. Les pauvres convoitise. Muto mimi na bisiko. Likolo batata na mibale. Eza na video mo na ngana beta ngo me ngonge ezate. Eza na video mo peut-être son on zoa temps tant on poster vidéo na YouTube na komeka peut-être ko enregistrer na bakisa. Eza na video moko passer Marcelo so bokoti na YouTube bobeti comment j'ai touché à la magie. Marcelo Tonasi. Passer Marcelo a expliqué comment il a touché à la magie. Mais message wana ezala codé. Message wana ezala codé.
Et ça, message indirect. Effectivement, il explique comment il avait touché à la magie. Il a fléchi les genoux et pas la balle. Mais, il a un message masqué. Que ne ba doit lubakinga na simba kisi. Eza kisi te zanzambe. Ezala boy. Makambo bela loba na vidéo neza mambo solo tel que la Bible dit l'homme ne recevra les secrets donnés du ciel. Bomoni so bomoni mutu. Ana mbongo ebele. Ana foule. Et kazana kata occultisme to na kata te nzamba destinaye na eloko wana. Donc Marcelo était destiné ya ko entraîner ba foule. Marcelo azaki destiné za mbongo. Mais Satan a yaka désorienté. Ya on a oloba na bato bo envie yaka. Surtout na obina basela nzambe matoi. Tala, n'allez pas vers les grands. Na mona imkololeki a ba komba ba passion na tangeli bino na ba wa biso a Congo ebele. Na Facebook wana na page moko a vidéo moko entre bango bazo spécial bambote bazo sepela bazo yama na ba jeune ebele na ba commentaire oh nazala lokola ba pasela nzambe ba pesa posa. Bo kendo kufa. Bo envia bato wana bo kende kuna bo kende. Tata oyo ya pedula oyo prophète na biso pedula oyo. Et un petit moko jeune serviteur moko ando évoluer ne bien na mamba ministère na ye. Mais quand de ba envia na ba puso ba katise ba kingo ba pigeon ba epsa supermarket na ba Carrefour. Garçon après avoir réalisé que non mambo eza bonzambe te. Akena luka délivrance mbango heureusement pour lui. Alingaka kufa. Abeta 12 heures de temps kawa azola mukate. À suivre. Alors, on peut savoir nos témoignages, on peut savoir les solos, il y a prophète Namina Pedoula, et m'ambassade moi na bateau. Un jeune serviteur a nous évolué, vu qu'il a la grâce, bateau bayaka, car bah non on est pas même en abalo yenge. Tala, selon que musique na vie, évite entourage, via solitude et la facilité, mais ils a parmi, bah vie ou épargner yona ba mauvaise compagnie na ba ambobele parce que mauvaise compagnie et corrompa ba bonne merci bible zoloba et belé lelo ba ziomi na mitambo mauvaise compagnie ba prophète et belé en fait nous vivons les temps de la fin OK battant la bible ba yebi Matthieu 24 ça accomplissement mambo mettre à l'obaki la bible parle de plusieurs au Barolanda bah faux prophète na nzela ya mabe et on parle des Élie même qui seront séduits. Plusieurs n'est pas la moitié, plusieurs n'est pas paix, plusieurs c'est veut dire la majorité. Bah faux bah l'équipe bah vrai na ebele pour te choquer. Si nous avons 100 serviteurs de Dieu dans mokili mobimba ya Nzambe 85 bah faux. Oui, c'est dans la Bible. Il y a un monde qui je crois, Matthieu 6. Et quelque part, et sur à partir de 11 verset qui tinasé, côté 13 comme ça. Entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux le chemin qui mène à la perdition. Et belé bazo côté la porte, on est à mounene, mais étroite est la porte, resserré est le chemin qui mène à la vie. Peu seulement ne bazo trouver un mot. Oh, briageza wolote. Nyonso briageza wolote. Tout chaussure gonflée n'est pas Jimmy Weston. L'homme atala wezo beta la miso dit la Bible. Mais Nzambe atala motema. Cela veut dire quoi Nzambe atala fond vrai et place et beau solo source au fait parce que na motema des sources ya maambo nyonso. Nzambe atala la source, ce qui source est bien. Ce qu'on m'a se limitana o ebeta na miso. Ba prophète ebele bomona surtout na ba réseaux sociaux surtout na TikTok soka 22h ebeti. Ti toko ma ba 5h du matin localisme. Généralement ba localisme ce sont des sorciers. Na ebisa rabino so moni prophète na Nzamba peu importe qui il est tata botayo na kipa na biloko ba kabaliste wana ba fringe ba biloko balata wana na ba croix menene wana ba kima baza ba agent à diable. Ce sont des sorciers réformés. Dieu ne parle pas beaucoup comme moi.
nayebi kana loba mingi. Dieu ne parle pas beaucoup comme moi. Sur mon prophète azara ernest, je vois, j'entends. Je vois, j'entends. Eh, bate à parole te. Oye karawana tapote monte bo tondi wana baba no pesa bino na mo yo nazo mona nzaba zo laksanga ayena oyo. Généralement ce sont des faux. On dit mangate. Mingi ba message ba pesaka. Il parle plus du passé. Mouke bako simba peut-être awo biso mamota musu ba loba na yo. Que non on a avenir to na futur ta mambo comme lo boye. Et ça accomplissera te. Akopé son message. To prophétie et ça accomplissera. Pourquoi? Parce que l'esprit qui accomplit, c'est l'esprit de Dieu, l'esprit créateur. Mais net bon bazana moli mwanzambete. Donc eza pasi ba mambo balobane ko kisama. Ya on moni baza plus ming na mambo c'est les cas. Et c'est ce que les gens aiment. La Bible dit que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles où les hommes auront la démangeaison d'entendre des choses, de bonnes choses ou encore des bonnes paroles. Natango bandeko batu baliko yo kama mambo se pelisa bango. Ya na terre na réseaux sociaux. À part ma compte. Na compte na uniquement na terre. Depuis na zoyo matanga na zongeli je crois par la grâce de Dieu si tout va bien peut-être demain. Na zoyo la prière à tongo na laisser en même temps message malamoro. D'où Jésus batu bana compte na ngana ba yebi. Encore ça intéressé sur beti d'où Jésus DOUX Jésus ba comment Jésus mon photo na ngoko bima chaque temps dans la prière matinale culte matinal je suis servante de Dieu culte matinal na tongo na de 5h à 6h et puis na pourquoi de 23h à minuit et Théa ma commune en Zambie parole pire le lobanzambe surtout ma terre repentance so zo 10 personnes consistant à live ba vandi ba Hollande mais bandaka que non pendant que je parle je vois Dieu parce que le Seigneur nous utilise aussi si so nzamba lobito lobato lobara so lobito lobate to lobate parce qu'à lobité et so bandika que non pendant que je parle je vois une personne n'est-ce pas ça 5 minutes belé on est pas tonda na tam so 40 50 60 personnes mais te akara komi que non nzamba pambola on a désordre té c'est un Dieu des principes. Tu l'es dans les principes. Au monde akaba to bazaki wana ba no sauter mbango ba ki bazana pe bezo yoka mambwana te c'est ça. Les temps de la fin, les temps difficiles. Au bat baza plus derrière les miracles. Ou ebi qui s'est raté. Ya la prophétie ne sauve pas. Les miracles ne sauvent pas. C'est la repentance. Et pour au bon la motema, il faut comme aloba na Nzambe. Motema no simbama. Motema no za la toucher pour pe sa vie non na Yesu. Prophétie au bon le motema te. La révélation au bon le motématé. Ba maloba gito au bon le motématé. Malheureusement bilo bat baliko yo kayango wana. Et ça passe. Que Dieu nous aide. La famille nous vivons le temps de la fin. Mama ikampiko. Les faux prophètes kolembate parce que ezama ambo nzamba loba yeso loba na Bible faut kokisama. Et yo zo mona biloko Bible zo loba que c'est lui qui lui fasse attention. Et singelo vous allez veiller. Olenda lisusu koleka. On se sanctifier les sous parce que la Bible est en Apocalypse que celui qui est saint se sanctifie encore mais que celui qui est souillé a continué à souiller. L'église vous allez enlever et vous allez trouver sans tache ni ride via les sumu et batona baote batoma sumu so son nimeli yesu bikana yo vino nengo lingi okota lola. C'est une contradiction parce que une personne qui a vraiment reçu Jésus a vivre vie na vit à masumote. Et tellement batu ba comprendre na ba ma bangote e ole ba luka ba yo ka ba enseignement o école isaka moto o pesa moto connaissance non et ama weza parce na bana obetali sur la prophète wana ba ko sa jeune serviteur abatu ba kati sa mitu ba pigeon asopa makina ba Carrefour garçon attend après avoir réalisé que oya bon Nzambete akima mba ngeno luka délivrance heureusement pour lui mosala nzamba makutana na e adana grâce authentique. Une personne que je connais. Garce, moi, na mobile wana, prophète wana, quand on kaya bandi confesser, abambana, prophète abatanga memangambu. Azala, alala kao pendant 12 heures de temps. De 12 heures à minuit. Pour la délivrance naïe. À mon amour, on va pédula zoïpsaï. On voulait juste t'aider. Ton gars to aider. Mais l'eau yo sali, les erreurs au sate. Donc yo obikate. Mon kando on la mukate. Mais reste banzamba nzambe. Tala baby sibana batobele bokene na YouTube hein bokota na chaîne na YouTube ya prophète wana pedula botala ba modérateur na ye
So ça vraiment na l'homme sous ko on a besoin de révélation mon santé. Bota forme ba modérateur na ye. On ba pedula na ba pedula. Na elobeli na ba forme na ba elateli. Na bi ba serviteur ebele ya Nzambe. Ba osala délivrance na ba garçon ebele. Bazala ba makangu na ye. Anonguluta bango na sima. Mais ba témoignage robimaka. Ba mambo bele rolobamaka. Et moi mobali wana na bana roloba mambo bandaka akufaliwa mabe. Akokufaliwa mabe liwana ekozala mabe. Ba mawa ba incirconcis à moins ka bon la motema. Jeune serviteur wana eza ye na vie na ye pire vie na ye o alemba na mwindo mukuse. Tata na lesima na bato beleki ndoki. Muto ba ordre de Melchisedek. Tata mwindo mukuse wana za na mupanga aya penda na église oka yene épée. Azo matana na cher. O alakisa bat ko bimana nzoto. Plus ou moins 8 ans passé réseaux sociaux zikara tata na te bat ma voyage astral. Écoutez-moi, il parlait bien à son éloquence. O aloba ke no azaki na Congo. Molu moné bimé ke ko na Côte d'Ivoire. Je suivais Osborne. Et mon esprit s'est connecté à Osborne. Baloba tellement bien. Ozoka français pur. Oyo. Neve à Voltaire. Maman, c'est l'esprit qui compte. Piso lo bana piso ba français o tengama. Na lobité o lo ba français bien, lingi lo ba troza na Nzambe te. Non, j'ai pas dit ça. Mais mingi maman, les apparences sont trompeuses. Les frères et sœurs, cherchez la révélation. Kotambola ngulu ngulu te. Zala muto lo sambo ya kotanga Bible. Mokili yo na monite natangi na histoire ya monde na monite naluki na yemba pete toze pour passer Seigneur je n'ai pas pris non plus entendu parler oui akoka la yo Yesu même na domaine ya sorcellerie nationale atana oyo ya international papa na yo kisangwa banzamba mokilo yo mokota kufa se kwa lokola yo Yesu nanya voyage a lokola yo nanya wakoka nino ya Nzambe uni masomo ya ekurusu ponanga okufose kwa poyo zali Nzambe Yesu Nzambe moneno kitana tanzoto poyo bikisanga okitana se pozwe sikananga ofuta nyongo na Nzambe nanga Yesu ozali Nzambe onkote ya okani na yo ozali Nzambe obongwani te Yesu Yesu ozali Nzambe Okotea ukani na yo Uzali tambo bongwani te Yesu, Yesu Ozali Nzambe na bomoi papa Ozali Nzambe na bomoi yawe Ozali kondi
nzambe soki na yo te ikolo evangelo na yo yawe mabele enyatelo na yo ozali nzambe ozali nzambe ozali nzambe mokote lokola yo nzambe na ngoya olatike mo vandina bosantu ozinga bina bangelo bakoyemelaka yo ntongo mpe pokwa Ardemment tu m'as rendu intouchable, ardemment tu m'as rendu invincible. Aliwana yo to komine la santu, lise kwana yo to komine balongi. nzambe na ngoya olatike mo vandina bosantu ozinga bina bangelo bakoyemelaka yo ntongo mpe pokwa nzambe na ngoya olatike mo vandina bosantu ozinga bina bangelo bakoyemelaka yo ntongo mpe pokwa Autrefois ngai nazalaki binzo ndoki akolianga lolinga lingi, mais par son son na se métamorphosé osimingo sambwe maladi na miso olingo bebi naza toxique grâce à lui. Bien-aimé, alléluia. ezali na tata moko azalaki nzambe ntango akufi badepsine balobi keno akosekwa mpo nzambe bakristo mpo asekwa alors mpo bafasilite lisekwa na ye bakunda ye motu libanda to ntango akolamuka abimaki lingala moko mais comme nzambe na biso alinga kokambola gloire na moto te lobi nango na ntongo baya kokuta bangulu basepelisa motu ya nzambe na bango yango bien-aimé bato wana bakoma oyo biso toliaka ngulu te po milimo mabe ekotaka na ngulu mais soki bino boliaka ngulu te po milimo mabe ekota na ngulu bomelaka mai te po milimo mabe ekotaka na mai yango tokumbisa nzambe po akufa asekwa avandi na ngulu ya tata mpona konikasele mpo na nga na yo jésus de nazareth.